Les Chinois et les Américains, ils discuter, mais quelque part, au monde, Teng Funguru, mais affaire TFM. Et là, Kinshasa, foule un peu partout. Et il y a un musicien Moko Ayemba qui demande le peuple. Ndekolangai, tota la corona yé na ngonganini. Et ça les combien? Yé à côté na ngonganini. Ndeko Chilombo fonction au gouvernement. Et sengeli toyeba ndenge boni ndeko Chilombo na régime na fonctionnaka. Américain tekeli chinois entreprise na yé. Chinois comme une entreprise mi balé. Les boules à la gâte, baboucle nion, le même zélé zaté na gisasa. Le long zélé réalité. Pambate effort au lieu de continuer si quand de komozito atikaki. Oh matata ye ya na vision ya ye. Komozito atikaki. La gratuité. La gratuité. Aux autres la boyoko taboué 80 élèves na salle moko mais c'est mon kate na madamete. Moi na yakin chik alete. C'est creux et ça vide. Gentini la gestion na ye na ville à Kinshasa ya gestion moko chaotique. Yango awa ngala ko pesa maboko na mwana mboka Mike Mukebai. Aza mwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien. Voilà, c'est parti très chers internautes. Merci à Korogen Rabiso parce que tous à la Kawana pour nous informer Bino. Tous à la Kawana pour nous remettre ma solo un mboka pour proposer des solutions parce que politique est comme mingi. Moi je connais. Aujourd'hui, Congolais a confronté, Congolais il y a bien été, Congolais a nesika bien été. C'est un niveau que Motokomi un niveau au foot quand Kokolo. Vous savez ce qui s'est passé le dimanche, pas beaucoup quand Bakangi, individu. Privé, au foot, il en a un camp militaire. Tout ça, c'est parce que jusqu'à présent, Congolais Azako se retrouvait. Et, pardon, le roi de Zana Kinshasa, tu peux t'appeler solo moqué à motion où il y a député provincial, Mwanamboka, Mike Mukebai contre autorité urbaine, gouverneur, il y a ville, province, il y a Kinshasa, Gentini, Ngobila. Pour la gestion de la Kinshasa, Bopeto et consort, Tokomiwa, Pibana, projet Ngobanda. Et là, à Kinshasa, foule un peu partout. Et là, on dit que Sala. Est-ce qu'ils ont une mentalité? Il y a Congolais des Amabé, tout ça, action en place, en mesure de résorber l'insalubrité dans Kinshasa. Alors, pour nous, tu vois que sur la Maître Claude, donc quelque chose de dire maître, c'est un libre penseur, analyste par rapport à Makambomboka. Allez, Katela. Yambalo ya daba pasteur bakokata.
tozokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva allez katela allez tozozonga sikoyo tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tika nzela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini Claude Mboma. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ensemble, tu as plus politique, mais tu as masolo à Kinshasa parce que Pambate, tu as souffrir les lots. On pense que Namo ya les lots, Congolo Banda, Kodia au Félé, tu as 8 fois par jour, tu as 4 fois par jour. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, moi, dans Mboka Mboma, les lots congolais, Aza, pour souffrir de plus en plus. Bien. Au moni souffrance oyo tozanango lelo ezali obe mes gestion na biso. Mes gestion ya bakambi na biso ou bako kamba biso bazo sala analyse profonde te ya question sociale ya peuple. Et ali na musicien moko ayemba ki awa que demande le peuple. Peuple a ko senga nini? Peuple a ko senga kolia, peuple a ko senga social. Social ango ya nini? Social e bandi na kolia eleki na santé ekei na mai tina lotiliki koleka na transport tala o wana nyonso ezali eloko oyo babengi social. Mais na kokamwa kotala biso bayo tovani na mboka tonda kita ndeko Joël lelo na Congo tokoki obeta lisolo ya nzala te tokoki obeta lisolo ya nzala te pamba te toali na plus de 85 000 hectares de terres arables. Ngana o tokoki ozala tobwaki mwandunda eboti mais tala esika oyo toali na mabele tonda nkita ndengo wana me bana bakokufa nzala. Tala dernièrement na documentaire na TV5 bake kolakisa biso document basalaki na Kasai pona nzala ekoti na Kasai na les deux provinces nzala ekoti moye réalité même mabele yali etondi nkita nyonso wana yali nini kotalisa bakambi o bakokamba biso bakosala analyse ya malamu te ndeko na o etali kolia na biso tope ko bika na biso ba congolais oyebi na agriculture na budget na biso bakotia combien na agriculture soki na zwa agriculture na pêche na kaboli yango na agriculture bati 1,7% ya budget ya ko investir na domaine ya agriculture na soko ke na pêche eza 1,3%. Tala maintenant yo moko kamata yango nyonso ekosala yo quelque chose comme 3, et quelques de %. Ozomona bon en termes de dollars trop calculer mon nini te po tozala prévision par exemple 10 000 sur bâti 1, kingandi wana eza nombre ya chiffre wana fois 1 divisé par ceux qui sont te na okende nango bongo te sinon te ba imboka ba comprendre te na okende nango na ba chiffre ya bango moko basali toali na budget ya combien toali na budget ya 3 milliards 500 millions na budget à 3 milliards 500 millions ba dégager OB 3%. Na kati ya budget wana o ezo représenter biso 35 millions de dollars o eke na secteur ya développement rural na agriculture. Ozomona soki na éclaté yango okomona na enseignement bateli biso 900 millions. Oye na santé bateli biso 350 millions. Et soko sali machine nango nyonso sali totalité nango okoya komona ekobimisela biso motu ya moko ya 1 milliard 128 millions de dollars. Yango ezali mwandambo oyo ya enveloppe balongoli na budget. 1 milliard pour plus ou moins 100 millions d'habitants. Voilà. Ozomona. Et ce qui na wana tokotombo la 80 000 hectares otangi wana. Donc ekokokate na mbongo wana ekokokate. Or lelo bango bateli biso pyramide renversée. Ozomona esika na bamboko esengeli yo baza bato oyo balingaka mboko ya bango
basalaka nini manso ebandaka na libumu nkita na biso ya liboso et ali mabele. Il faut que kamata koti ya budget moko conséquent pour soutenir agriculture na élevage na pêche. Maintenant uti ko talisa yo awake na ba chiffre ya bango ba pesi biso. Ko bunga tende ko na ngai. To ali na budget ya 3.5 milliards. Na 3.5 milliards tozali na pression fiscale ya 6,7%. Na manque à percevoir il y a 23,3%. Donc, tout côté là que na budget wana, celui to lobi to soulager lelo passe ya ba imboka passe ba population na biso na o etal ba produit à première nécessité, ba kambi na biso ba kokate. O nyonso ba ko sala bona lopoto to loba ngo ba ko tekela biso, il nous vend du vent. Ba ko tekela biso mo pepe. To kokate. Tala na conseil des ministres outi koleka. Donc c'est un gouvernement ça malukondo to espérer pe le côté. Te bako kokate eloko ya lité bako sala eloko te ya malunge ya lité. Pamba te bango moko ye moko outi koloba akete ba beti tolo. To ya la kibiso mambo belé. Ako sa na agriculture boye, ako rendre biso boye, to koma na mambo belé la kaki. Nana kolela parce que moi na mboka Jean-Michel Sama azana ba fantasme. Azo ko sala ba déclaration etondi fantasme na kati. Ndeko. Moi na moto malamu moto ina projet na ya bikino ngana ko sala boye. To pesa une chance quand même. Te oyo e ali loterie ba pesa rande loterie moto ko beta loterie ba pesa ke chance. Ah o ali gestion ya mboka. Na gestion ya mboka totalaka ba standard ya ali o ezo laksan boni bokoki ko gérer. Na ko yebisa yo ndeko Chilombo azwi mboka wa na maboko partenaire na ye. Akuti performance na combien? Akuti performance na 2,8 mais lelo to komi na combien na 1,4 performance et tout ça période de crise sanitaire. L'économie est belée, c'est frité parce que Covid-19. Les autres sont basés na mboka mindele pour na kosola. Et ça pour soutenir l'économie, surtout l'économie africaine. L'Afrique subsaharienne, le roi a biso a frappé makasi. Te. Aucun ce qui corona te mais comme aussi kate. Ndeko nangai. Tota la corona ye na ngonga nini. Et ça les comme et ça les. Ye a koti na ngonga nini. Corona ye après que bango bakuti mbongo bakuti mosolo. Gouvernement tient qui après combien de temps? Kasi yango to kolobate. Kasi na tout dit. Ndeko Chilombo esengeli fonction au gouvernement esengeli toyeba ndenge boni ndeko Chilombo na régime na fonctionnaka. Ndeko Chilombo tangu nani comment gouvernement ezali réputé démissionnaire et ali ngonga au présidence de la République à ordonnance aka o nyonso ali dépense à l'état. Tota komona ngo na projet à 100 jours. Gouvernement démissionnaire, présidence à Kamati abandi ko affecter ba dépenses nyonso, coordonnancer ba dépenses. Tolongo wana. Pepe Ilunga démissionnaire. Ezala quitté moi na mboka mboma. Gouvernement ezali ndeko noté. O ezala ki on ezala ki sortant, ezala ki démissionnaire. Bandeka ko sala ba faire courant, ba sinaki mukanda. Ndeko Joël, ba na ba prérogative na moko ezala ki limité. Ndeko Joël, tu as un principe il y a continuité des affaires. Oh, naino alongwete bien qu'azali censé réputé démissionnaire mais esengeli na a assumer ba faire courante. Ozomona mais pas na biso ya la bongote na ko biso lisuswa. Gouvernement yandeko Pepe Ilunkamba akokende avant que o ekota bayeli biso sous projet mosusu ya sika tijelelo. Ozomona boni ekendaka lobiler mais je sais kokota ba makambo ebandi. Te awa na ko pesa makanisi. On dirait ça le roi moto. Te ngana i peuple. Ngana bango baboya ka makambo nyonso. Te ngana ili peuple. Na ko ebiso net boy. Toke siko boy na réalité. Ba ebisi biso na conseil des ministres eleki que voilà ba stabiliser monnaie. Cadre macroéconomique ekomi stabilisé. Mais to kitana wenze. Biloko nyonso mati. Koto balobi non stabilité à monnaie, dollar et telemi, franc congolais ko bouger te telemi ya appréciation ya monnaie locale. Mais oui, il y a combien? Ndeko na ngai. Kotala stabilité o bango ba obetela biso tolo. Koya nango na kati ya marché esika zando yali. Ndeko na ngai yali pasi like komi combien? Like komi 700 francs. Like lelo eleki na sakombi ya fufu to komi wapi? O ezali ba bien ya première nécessité. Like lelo e komi primo con aspirine.
limbisanga na kosala publicité te ya bakisi mais et ali o eza ba produit ya première nécessité congolais ali na posa se retrouver ndeko na ngai bati gratuité to beti maboko mais moi no alei malamu te monsieur alei malamu te ventre affamé na point d'oreille akoyoka te ata kokotangisa ye akekelasi mais libumu nzala akosala nini ozomona boti gratuité tolobi oui matanga non na mai peut-être mwana kokola pe te ndeko na ngai non mai kolala kolamuka mwana kokola mais l'essentiel atanga nano aza non na te ndeko na ngai éducation na yo ezala garantie te éducation ekozala garantie bongo so nzoto santé eyi malamu te yo bongo etondi bwanya me nzoto no ya bokono eza kolia malamu te mupepele kabokamati kosukosu nzala lelo nzalo tokomi vivre lelo eleki otolekaki kongola kufi nzala lelo oya lelo eleki ndeko na ngai toyalaki abana crise sanitaire mboka mobimba te monde mobimba kuna loba monde mobimba tomonaki yango po toyebisa bino ke bao bakokamba biso bakambi mabe mosolo bakutaki soki bayebaki kogere tolingai konyoka maboye te na crise sanitaire oyo conjoncture économique bababi réserve d'échange eza ya komata oui yango tolobi te obeta maboko te lelo libanda baminere eza ya komata nyonso wana na code minier tozalaka nango tokobénéficie na baavantage ebele bambongo kokota ndeko na nga lisolo code minier na kosenga mokolo mosusu opesanga micro na yo natalisa o boni moyibi etondi na kati lisolo code minier o wana mobutu atika bakare minier boni plus de 150 boyebisanga lelo ndeko Chilombo ayebisa biso l'état congolais lelo aza na bakare minier boni soki nyonso bateki te na contrat chinois tala oyo eza na kati revoir ba contrat oui biso tobetele maboko na sens ya lobi ba contrat wana nyonso il a assuré vraiment continuité te mais ali partenaire na ye mutu baza partenariat te wana yo lobi libale kufa déjà bandakala mais na kozonga wana na contrat minier moyibi etondi na kati ngwa mboka mosolo na biso oyebi lelo ndeko Chilombo ndenge akei na concert de nation oyo convoqué par la France pour na koluka moyen tout ça ba financer ba pays oyo ya biso ya en difficulté oyebi ke nga na kolela parce que mbongo bango bakopesa biso e ali ba cacahuète e ali mbongo te biso to ali na nkita mbongo bango bakopesa biso bazwi yango wapi kaka na mabele na biso maloba toza na nkita te ndeko na ngai mbongo impact nango répercussion nango sur vie sociale to komona justement yamba toza na nkita toza na diamant toza na or toza na cobalt toza yango na kosenga yo boye na koyebiso boye mbongo oyo babengi biso na poto tokei po badefisa biso bakokabela biso te bakodefisa biso mbongo wana yali bakakawete mais tala biso ampi photo ali nango soki toti sérieux olie ke bayelaka biso bacontrat kilikili contrat chinois contrat fulani oyo aya exploité 2 mois omonaki yango te lelo bachinois na baaméricain bakoswana bakodiscute te mais quelque part omoni teng fungurume affaire TFM américain tekeli chinois entreprise na ye chinois akomi na baentreprise mibale kolongola oyo eza na contrat chinois na sinomine aye kobakisa lisu teng fungurume ozomona donc nyonso wana yali bakoyiba nde biso bakoyiba biso siko tala na compte na nani na code minier balobi nini bacontrôle wana nyonso il faut bazongisela biso redevance minier oyo ekozala affecté mpona new fond de new generation ozomona eza combien redevance minier bakalkile yango à la hauteur ya 2 milliards on comprend 2 milliards ife zongelaka biso mpona bacommunauté locale na biso baautochtone na biso nga babi mais ezali soni eyali soni pourquoi pas koyebisa bamultinationaux wana baindustriel wana baya na mabatosi na bango awa baya na baentreprise na bango batransforme awa mpo biso mpe bana mboka to kokobénéficie soki yali kaka bacontrat boye moyibi yali na kati na contrat chinois bakosala biso rapport na chinois yo oyebi chinois comptable public à l'état yebi chinois ayebi yango te mais bango basali nyonso écriture nyonso comptable ekei na chinois bazalaka mabe bamatata ponio bamuzito premier ministre ebele bagera mboka mabe te nga na koyebi so bagere mboka mabe te kosangisa bango nyonso te nazoya lelo
que tous à quoi avancer te ma contrat mini on a oyi mbole cinéma ka yango to ya ko ba carré mini on a tala sikoyo lelo relation so de ko chilombo te ne bonga te zela te ya nazo ya c'est que ma prédécesseur na ye ba ka liboso wana ba gérant boka mabe te to ali auto bengaka continuité des affaires de l'État. Dans la ligne di makaka c'est que ba ka liboso na ye ba chef ya gouvernement nyonso to zongi simailunga matata muzito nani susu baza ebele bon ngai na kobanda yo pena na ibandeli to bandi na yo esika to bandi 2006 je m'excuse 2006 kobanda 2006 ti 2012 tala niveau ya performance na ya croissance ya laki et ali croissance e banda ko kenda na assiette fiscale ya l'état pamba te okoya komona to bandi Kozoela ya sika de 2006 à 2012. Non, impact na yango. Na bi ko justifier série mozito zaka na primature. Mais impact na sur social les alaka. Te social ya ki malamu ofele. To classe les alaka ofele. Yo ba classe za ofele. Te ndeko na ngai classe ya ofele mwana nzala. Ndeko na ngai classe ya li ofele souffrance et matin. Na indicateur wana nyoso tango. Nzela ndeko zaka ofele te. De 2006 à 2012 nzele ali Kinshasa na ba boucle na nyonso libulu ya lakate. Libulu ya lakate. Libulu ya lakate ba boucle nyonso ya lakiseli. Lelo nzele ezate na Kinshasa. Lelo nzele ya lite. Pamba te effort au lieu to continuer sika ndeko mozito atikaki. Oyo matata ye na vision ya ye. Mozito atikaki. Alors, atika nini? Asaki nini? Na olia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katika saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là, boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là tout monde. Na eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Oui. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, vous avez un qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Mon cher ami,
nako profiter wana talisa bayimboka mona eza mamo bango nyonso basala sala nako talisa bayimboka lelo ba performance boni mwana mboka Adolphe Mozito atikala ikosalela nako koma tina matata te na Jean-Michel Sama soki olingi nako palola yango na micro na yo omona esika to ali na bandi yango na tango ya mwana mboka Adolphe Mozito. Mwana mboka Adolphe Mozito azui mboko ya biso na budget ya combien? Budget zaki ya 850 millions. Na trésor to alaki na quelque chose comme 620 millions de dollars na réserve stratégique. Mwana mboka travaillé te aeko mema budget na biso na 4 milliards. Aye ko tia na réserve elongwe komi 1 milliard 200 et quelques millions. Ozomona elera sali performance wana mwana mboka Adolphe Mozito a travaillé à livre ouvert na institution ya Banque mondiale. Chaque année aki ofuta mbongo pona tolongwa na étape ezalaki ya ba pays pauvres plus endettés. Pamba te mwana mboka Mobutu atika biso na nyongwa 7 milliards defaka. Afuta te 7 milliards wana esali ba intérêt ko koma 14 milliards. Mwana mboka Adolphe Mozito azako futa chaque mois quelque chose comme 500 millions. Te a aussi le mandat to futi ti à la hauteur ya 10 milliards. Banque mondiale a dit boali bana malamu bozali ba bon élève. 4 milliards etikali bozo yango botia yango pona ba investissement na bino. Na yango mwana mboka Mozito lera eko atteindre point d'achèvement atali wezaki salaire ba fonctionnaire. Atali wezaki salaire il y a ba enseignant ba professeur na ba docteur ba enseignant non akora mbudi elaki era Mozito te akora mbudi ezalaki 1 plus 4 wana avec Zaïdi Ngoma le pauvre Zaïdi Ngoma OK 2004 voilà mais akutaka ngote te akuti yele akuti ameloraki siko eloko yako sala pasi ti lelo na koyebiswango salaire oyo mwana mboka Adolphe Mozito atikela ba magistrat na ba enseignant ti lelo ezala ka bongo mais siko la bokese nango eza nini mbongo d'évaluation ekiti ozwaka $2000 lelo ozozo eloko na valeur le rôle ya ekiti $1000 to 800 voilà donc on combine na $500 ou $600 mais en soi ozozo combien $2000 na yo donc d'évaluation salemi yango na bike esika mwana mboka Adolphe Mozito atikaki soki mwana mboka matata ponyo ayaki pe na vision o mususu ya kosala tolingai komata tango Mozito congolais leko felete te kolie kozalaka jamais ofele ezalaka ofele te kolie ezaki là si pe ezalaka ofele wala ndeko na ngai kela so bino boko betela biso ofele lelo ngana yo tozalaki mboma ndeko na ngai journaliste ngai na yo toalaki awa na mboko oyo Kisasa toalaki kotanga na kelasi soko tali na etando na biso ya tableau ya kelasi na mopanzi ya droite okomona banda kotia effectif garçon effectif fille na absent soko sali total wana nyonso tozala koleka 42 te soki na classe boza ebele boza 40-41 na bekola malamu bekole te wana na bekola malamu mais lelo te nazoya te lelo na gratuité ozotala boye okota boye 80 élèves na salle moko mais c'est moka te nano adame te mwana yaki nchikale te makanisi ya te na yango tikala touche lisolo ya Kisasa ya mwana mboka Kantini tuna question ya Kisasa te kuna sina sisi na telisi oke gratuité ali eloko te mobotu asengeli alingi bana na ya kotia mwana na gratuité te Maître Mboma lelo mwana mboka Mike Mukebai a initié bongo motion contre gouverneur ya Kisasa pona amoni clair te na makambo ya Kinshasa Bopeto Bobi Kinshasa Bopeto babetela ngontango à Kinshasa Bopeto mais lelo curieusement Kinshasa certes il y a des améliorations mais ba amélioration ko ki ko résorber insalubrité à Kinshasa te position na ezanini pour la ville de Kinshasa o ezali capitale ya biso batomi bengaka ba Kinois comment na ndeko na ngai mwana mboka Gentini na gestion na ye esengeli na yazwa courage a démissionner mwana mboka Argentini soki okolandanga tako okolandanga te na biki ba service no ekolanda na ben na sengi yo démissionner parce que okoki te ndeko na ngai
Kini Bopeto et Ali slogan ndenge moko ezalaki opération coup de pointe nyonso ezali ba slogan nanu tozwi mokambi ya solo te na ville na biso ya Kinshasa oyo akoyela biso makambo esengeli esalema Kimbuta ata mokambi eloko te na ntango ya Kimbuta kuti abengaki Kini propre même méthode ndeko na nga na millénaire ya lelo mpona kokombola balabala ifo bacreye ba ONG bapesa bango bakombo mpo bakombolaka yo koleka basenga ko 100 francs ya mai omona yango wapi lere azobisa biso Kini Bopeto atalisa biso contenu na yango ya nini c'est creux eza vide Gentini la gestion na ye na ville ya Kinshasa yali gestion moko chaotique na koyebisa yo ndeko na nge ali mawa yango awa nga na kopesa maboko na mwana mboka Mike Mukebai ndimaka bato te atieli bino électrification ba boulevard ba artère kuna ndeko na nga soko meki IGF fois ya mbango na oyo auta kosala mikolo eleki ya fête wana ifo IGF fois ya mbango mikolo akala mingi te ndeko na ngai mwana mboka Gentini esiko komona ya vandi wana pana ye yali obe mosolo bayebisa biso na ino bataxe oyo ya kolokota na baketch bataxi oyo 500 francs chaque jour na mwa ba 207 et autres 1000 francs ayebisa biso gestion nango epuis tala lokuta na ye esika yali oyo non fichier oyo ezalaki wana basombaki banimero tout ça ebebaki nani soso fichier bebi yo moto teki yango eza nini epuis lero nazoya kosomba olopesanga forfait nasombaka ngo na $10 lelo ekomi $30 mbongo wana ekei wapi ayebisa biso bataxe yali kilikili mbongo nyonso ya ye akozwa mosala ya kopesa obe badepute na ye Dynamique Ngobila mpo kuna bakoka kotia ye alese bakangela ye misu bamona ye te nga na kopesa maboko te ngana tuni ngana tuni na assemblée provinciale amuka eza ba député te ala député te na député te bayali kuna bali 42 députés ye moko Ngobila azali obe na 32 députés oyo eza na kati ya Dynamique Ngobila tala bosoto ya mboka na biso esika yali yo ali député bavote na mandat ya peuple okomi kuna bautaki kozwa bambongo wana nsima gb yango mpona mokuse ngonge yali mokuse na kosenga yo ndeko nga na kopesa maboko na mwana mboka Mike Mukebai ndeko Gentini alei mbongo na biso ebele tala aventure asele na Zando projet maquette ekomona te budget donc akosala biso otala maquette wana otala maquette na mona maquette azando bongo wapi ba mikanda pour la passation des marchés esali ba marché gré à gré toko kenda te ndeko na ngai na mona maquette ngai na respectaka mwana mboka Gentini mingi na problème na été mais ngana toko bendana na o etali gestion na ye yango na kosenga ye mwana mboka zala na courage okoki te tika okoki te ndeko tika pamba te bageraka mboka boye te mon cher ami ntango toalaki bana rapidement nasukisa toalaki na compagnie mobimba oyo ezalaki kotala makambo etali salubrité programme multisectoriel d'assainissement bureau na bango surkisala na bango ezalaki wapi na révolution kota bondeko 7e rue bapapa wana te lelo bazelaka badécompte final na bango au lieu que bana mboka baya barelancer entreprise oyo wana bandimi bango bapesi stratégie bacreye ba ONG ba ASBEL mpo ekombolaka balabala omonango wapi moto kokombola na millénaire oyo alelo ndeko tikako mwana mboka azala sérieux zongisa tablier biso toali bakinois tokopesa maboko merci beaucoup ndeko na ngai. Voilà, merci beaucoup maître Claude Mboma azali bongo na présenté na départ le rôle à libre penseur moto nyonso akokanisa oyo nyonso alingi apesa bapiste de solution mpona mboka na ye plutôt mwana mboka Mboma. Merci pena ya korépondre na baquestion na biso mpe merci mpona analyse ata kozalaki mwa trop la moukiste totondi botondi quand même. Merci beaucoup ndeko na ngai nasepela micro na bino mpona koéclairer population. Alors merci beaucoup na bino nyonso, merci na Ivo azalaki derrière caméra, merci na bino nyonso ba internaute bolingaka biso bo bakisa toujours ba j'aime bo continuer ko tala pe ko partager ba émission na biso to comme na suka to kota na numéro ezali koya na olia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katika ta saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour?
Boni. Et l'autre côté, et puis on travaille tes micros. Donc, dès que ça, on a galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis bino, moi, je suis dans l'agence Nazareth. Caritas qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il y a un yebisingaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisangaï. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même oyo bazana na peu de ressources comme on a été à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Caritas qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai